Poso na mina bandotala tingani ya pesa nga félicitations kingani ya pesa nga de tom su o wana yimta content nga plus. Lelo za ba tunsusu o nga na ndo mona peza o nde ya nga o nde ya na nga o ser na nga mais yene mzatali selanga mandoki. Mais mutu mususu o na ko kipe kutute. Ye lelo o benga ye na gag o benga na gag te a compter o kaka lokwa leki na ye. Mais Chiquito mams mtapesa nga ye. Do sala na gag. Ah. Ouais. Si l'homme d'appelle ça. Oui, mams mtapesa nga Chiquito. Oui. Si là. Oui. Au banana président phénomène. Président Videloy. Mobikis. Mimi Kabongo. Roncia. Aïda. Jérémy. Nani azana carnet mon costaud pour les papa Hervé. Nini elakisi bino na bateau ba oloba na cité que c'est net to comme les 20 et Pexim sur les 21 toi assister à concert à Papa Hervé. Gaulois c'est qui, Warrior c'est qui? Nous sommes tous des Congolais. Et ça Jérémy Oganga ma chérie lelote. Et ça Jérémy Oganga maman na ngai lelote. Arrivé na ngana poto et étouffé événement munene le roi ya musique ya Papa Hervé. Parmi toloba. Likambo e bandaka la. Et puis ngeza na salo toza sikote na gymnase mete. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure, pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Tocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nyonso ba perruque à kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable
rosomba perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas là, Sabino, Oyo, et Zamafuta, Ongamukona Sailaka, et Telisaka, et Zapona teint clair, bagam, différents, et caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème yama beaucoup ezali, crème yaba lèvres rose ezali. Donc, quoi hésiter que contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. À grande ma joie de vous retrouver encore une fois de plus devant nos différentes chaînes au Montal à l'émission. Vous comprenez qu'à la présentation, nous avons beaucoup de présentateurs et présentatrices. Nous avons Malika Mania, Jos Mania Malika, Lalou Maleba, Sabina Stella, tout à fait décaré Azana présentation. Voilà, aujourd'hui, nous sommes face à un grand artiste comédien. Il fait parler de son nom, il fait succès, il fait baise, il passe pas inaperçu. À chaque fois qu'on parle, waouh! Aujourd'hui, il est impossible à rejoindre, mais aujourd'hui, il a voulu couper sa vie sur chance pour couper cette opportunité pour venir au Miracle Sola Macambo. Je pense qu'il y a des surprises très agréables. Je vous demanderai de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. Donc, à télécommande, tu as poussé mon panzi, tu as écouté la mato, il est absolument très attentif. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Stella et Pazan Abissora, avec qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Déjà, bonjour, bienvenue à Jérémy Chaban. Bonjour Jérémy. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Babone Nyonso. Bonjour, hein. Bonjour, Bamash Haru. Vraiment, bonjour. Bonjour. Vraiment, en tout cas, plaisir et à ma face, il y a des Zalanayo, Jérémy Chaban, vraiment. En tout cas, essaye du plaisir. Parce que là, déjà, stars. Oui, que ma star rebelle, le lieu va comédien, va dans la vision, en plus, ça a vu sur l'interview. Mais quand même, le lot, ça dit que bonne fois, il y a plus sur la plateforme, il y a plus sur les gens ici, le remerciement, il a dit que ma question que sur les armes est avant, on a pris sa question, il n'y a pas la lune à l'ébat, il n'y a pas deux carrés, comme ça, on a voilà, merci beaucoup, Malika Mania. Pour la parole et déjà bonjour à Jérémy Chabani. Bonjour. Bonjour à Chikito, bonjour à Fanny Katalea. Et déjà plaisir pour la mission, il y a Ozara Jérémy Chabani. Déjà on a fait salut ma félicitation par rapport à ça là et qui nous avons vraiment que 6 mois à rattraper par rapport à l'année passée. Autant nous a les seules chaînes, les seuls tout haut le komaki 478 gags na année où tu les cas en tout cas félicité banda marambe banda robeta maboko pour banda marambe banda notre côté déjà félicitations et félicitations le sous na JS parce que tout le monde a voyage ezalaki na année où tout les cas voyage ezalaki et puis na année où tout le monde a voyage ezalaki en tout cas félicitations. Merci. Déjà question dans la liboso on a monopolisé parole tena bande ko na bon plateau tomoni lelo bino ba comédien bozo kende France bo ezabongo production signée sous les Kauka et boza vie de loin boza Mimika Bongo boza Aïda Kapilas boza Mobikisi na Ronsia Kukel mais babina tuna bino bon le wana face à Jérémy pourquoi tomona ki bilonge belé kendaki et pas sous les Kauka. Mais pourquoi retenir Kakabino et Bandekwana Msusu Bakati Bango? Pourquoi? Première question nanga wana et deuxième question nanga isa Jérémy Chaban ozo bangate ya kokita na poto wana face à vie de loin face à Aïda face à Mimika Bongo o bazana kombo makasi Jérémy ozo bangate ba lia succès na ba kombo na tangi wana. Voilà question nanga encore répondre. Voilà. Question liboso lobi de Nage Belé, Bakati Bande Koussousou. Sous les Kauka par Zouzou que je salue. C'est un grand monsieur. Oyo a règlement belé à la fois. Beaucoup mon avis sont belé, mais tu connais l'objectif monté. Donc beaucoup mon avis sont belé, ne bon na photo, mais biso nyos to connais l'objectif mon côté. Toko kenele objectif moko mais oza partager na ba différentes dates.
donc sous date il y a Jérémy et ça le 30 avril mais il y a bande comme sous ce gros attend sous le 15 mai donc et ça date montée parce que quand on est déjà biso spectacle normalement fait le 30 mars et ça li que y a Gianni persona ma kufi donc sous le roi mutu moko tonda na humanisme ayo benga biso alobi non to sala ngote to c'est là-bas c'est tout est le cas après to bandi communication après peut to sali makambo ya ba voyage na bino donc to kenda ki ebele mais bande ko mususu baza un programme na bango na date na bango na salle na bango na makambo na bango biso pe na production na bango mais nyonso eza signé Majeco biso to kende pour na 7e anniversaire ya Majeco eza société ya Soule Kauka biso to kende pour na 7e anniversaire donc mususu bango ba kende pour na elo mususu mais ezaka signé Soule Kauka Majeco donc voilà ezateke bakati bango. Deuxième question c'est encore quoi? Mais déjà Mimi Kabongo azala Mimi Kabongo depuis toza awa na banga été Aïda za Aïda Kapilas toza awa na banga kité bon raison que bang sanga libanda banganga na bango bazala libanda na poto population non muto boto la batu notoriété azala té mwende na fandi boy na public nanga Aïda na public na ye Mobik ici non papa vit de loin d'ailleurs na kata ya lisolo na kota bango te nga za ba respect belé na batwana na génération na ngai donc Mobik ici ana batna ye ya ye Jérémy azana batna ye ya ye Kingani ana batna ye ya ye donc ce que to sangana et ça la ke batwana nyonso ba ya 10 ya Jérémy 10 ya Aïda 10 ya Kingani yango mona ke ça les tondi parce que mutu na mutayo tala artiste na ye mais koloba ke artiste abangisa muninga ni artiste ça je ne crois pas on dirait to ko maintenant na niveau wana te obangisa na te na ndimité voilà mutu azana public lende Jérémy to koloba awa question mo elinga na oh la bi bokenda ke belé to mona na photo liboso Jérémy to ko na bioto bando solo toute celle na dato Chantilly Soule Kauka yebisa biso d'abord est-ce que motivation ni sala qui est azoyo est-ce que ça sur le plan demande du public il y a situation ça la Nicolas va crier au créer on peut jamais l'ignorer Jérémy actuellement dans la succès ma chérie Bukakingo Bina Luko mais il y a des trop énumérés dis-nous un peu motivation ni sala qui est Soule Kauka apporter choix n'est pas Jérémy première motivation il faut retourner par Zouzou hein parce que eloro et quoi animer nga lelo na linga Stella par exemple so botuni Stella tomfu ya yebite nga mutu o na lingi ende na yebi Soule Kauka apporter choix na ye par rapport au cas ya ba succès té donc à Monique na mekana nous peut ko promouvoir culture congolaise nata la pe misu na côté ya ba comédien tant on tali misu côté ba comédien tant ça dans moins 2 3 4 personnes na yo a consulter qui là c'est il faut Jérémy il faut Kingani il faut Kingani raison moko particulière oyo excellence en robin na ngata msu na bureau to vandi ondo za boyote parce que on n'a rien donné on n'a rien payé pour to zwango tout visa billet logement nyonso la visa combien et ça 2 ans matin et ça dépend un passeport à mutu donc voilà Jérémy dis-nous un peu to comme à Paris et à Paris maman ça là ouais à Paris ça se passe comment et vous allez nini et un festival et a fête, et a soirée, et a spectacle. Comment on va dire? Et a spectacle, salle ezali. Salle ezali. Oh, batu ba sala achat billet, ba sombi billet, ba koti na salle, nde ba kenota la ba concert ya musique, nde ba tala ba spectacle ba président phénomène ba sala, ba président vidéo ba sala, donc ba sombi billet, ba koti ba fandi, ba moni Jérémy Amati. Maman nanga ma chérie o bayoka na vidéo na télévision na téléphone na ordinateur ba on nango siko boyi eza vraiment spectacle eza soirée de gala tende ba bengi biso to mutu moko ça spectacle ne biso to ça lever les rideaux té to ça vraiment na spectacle yango to okende. Merci beaucoup Jérémy Chaban. La question na mesa boye Jérémy Chaban président du groupe et le OED a fait grâce à Zou Visa Weza Kazo Bibaliba na mboka groupe nayo au tika yango na maboko nani parce que nous savons tout ce qui est na tika moi na maboko nani parce que non kende na précise c'est ça que je dis
D'accord, tout le monde est précise. Précise peut-être que Fada maman peut pas vouloir être aussi précise. Mais tout le monde a un groupe, monsieur Zarasso, qui est leader à sali déplacement. Moi, je ne suis pas proposé la leader. Lui aussi, elle a voulu, bien, il a voulu à se déplacer. Non, nous, on a départ, il y a leader. Est-ce qu'on met un peu comme motiver un groupe ou bien dynastie Mobimba et motiver Bango qui est basé là, c'est ça. Ko vandisa bango pour nous ebisa bango tant surtout tant dans ça na poto eza muke par rapport à tant na sala na Dubaï. Parce que même na Dubaï na ko kende pe na vai na ngana banyo sa mam na ngana na sala penza esimba te. Mais déjà son na kende Dubaï ba situka ba msu na groupe ba situka ka kinake. Mais on va dire bango te ke ngana o kende yo non on fait la morale à qui et pourquoi. Nous n'ont pas de lo luka. Soki ezaki na okende poto ya tamula yo na biki na ozonga te non tika bureau tane non tika bureau wana bureau eza ya kolenda barati baza wana Glodi Ngando aza wana Gattuso aza wana Katale aza wana ba petit nanga ba Charlie baza wana ba meilleur communicateur nanga mikolo mutazo ela nga makambo petit nanga Charo aza wana donc bango nyonso baza wana Chiquito azawana parce que ce Chiquito déjà télémi à lobby to kuta na mardi pour na tournage ngana zala te boya ouais mais aza produit maison voilà aza produit maison ça effectif à maison aza produit maison aza effectif à maison aza camarade à mukolo eloko do aza ebele na mbala moko camarade mukolo eloko c'est bon elle va produit maison effectif camarade mukolo eloko c'est non mais Chiquito mams mtape sanga ye do sala na gad ouais si l'homme t'appelle ça oui mams mtape sanga Chiquito oui si là oui mutu aliboso bana ko sama mambo Chiquito ezaki yale ya ndaya voilà merci beaucoup Jérémy Chabani en tout cas on a fait zongi dans la question on a fait 3 questions il faut retenir question na ngali boso ezali na komi na compléter quand eloko mo de karatunaki tango sula solo la kina yo donc ozaki binomi balé est-ce que c'est que pose on a oui voilà nga ce qu'on a ko compléter et ça que ndenge nini pour se retrouver na kati ya bato on attend sula et ko proposer que bon qu'il y ait des spectacles parce que nous tous on sait qu'il y a beaucoup de comédiens OP ce qu'a télé ma salle spectacle to CP là na EP mais tant yo se retrouver parmi batouana et ça la que merci Mania. Tu sais, quand tu vis la grâce de Dieu, hein, voilà. Il y a bon Zambé. Parce que je crois que ma vidéo, ma photo, les bosseux Bimaka raconte Nangana par Zouzou. Ils ont un goût de mambo voyage. N'a pas eu liambon, on a un autre bêtise sur la voyage. Quand on a un autre ça, Bablo, on a un salarawana. Boyebisa bobengelanga fali motema nana ketchup ma copine sule kauka apesanga visa pour na range nanga inake na range nanga poto wana tango FDT me kendo beta ba concert bablo tout na ndo sala wana nazara na visa te eloko te na comprendre relation pété na comprendre que eloko eza na actualité ngalo kwa comédien je peux jouer de ça ba tu peux ba changaka mais au moins ba tebele ba no yo finga ngai oluka visa na makasi na camarade nana ketchup noko ko singa epa ya camarade nana ketchup noko singa ba demande epa ya aigle ketchup par force et comment donc noko singa ba demande epa aigle na ba ndenge belé mais nga nazwaka ngo nanu lokwa actualité nazwi yango na ye nango na comédie na profiter nango eza eloko bato ebele bayeba te jour à liboso o lisolo ya voyage ebimaka bon oyebi ka eloko nyonso na début ndenge ezalaka mais heure toyo omona par Zouzou azwi yango au sérieux ekomi boya na bapasseport bosa ekomi sérieux conscience aki momoto mpe ye evandi e esengo oyo sule kauka atie na mitema na biso kobanda na maadada ntina baya na nga nyonso parce que balalu maleba bayebi nga na mwana suka kobanda na maadada ti na nga moko esengo wana lelo boye eza inexplicable voilà eza inexplicable na oke poto moko boye o famille na nga eti ata infranté donc ezalaki vraiment esengo makasi nde ti lelo toza mpe kaka na esengo wana ya makasi voilà deuxième question na nga ezali lelo
Jérémy Chaban ndingo lobby okute une opportunité ozo que ne poto bimisa ta 1000 francs ata 500 francs mais lelo JS production ezali o Jérémy azo gérer bato belé to yebi ketango okende groupe moko optique la pona kozela yo bo continuer musala mais est-ce que Jérémy ba bonne fois o yozo kuta na bato bazo sala pa na yo est-ce que yo pe motema malamu wana okozala nango pe pona kosalela ba famille Katalea ba Chikito bato nyuso pour le to mona pe visa ya pe aya pe na JS production. Lisa que je salue aussi. Voilà, tout le monde vraiment visibilité peut comme correct. Voilà. Aux autres visibilité comme le Thomas par là. Lelo visibilité peut comme correct. Mais est-ce que lelo n'est tout le monde rappelle au voyage rapide na ba Katalea parce que baza bato pour bandi na ba on a devis. Mais bato peut bazo rejoindre lelo. Aux appels na mtia malamu ya ko faciliter ba on dozo faciliter pour la famille Katalea. Merci. Déjà, nous avons un décarré lobby, visibilité par-ci par-là. Nous avons Lisa Tobanda na Simba, nous avons Belvi TV, Tilelo Aza na JS, Aza membre à JST, Aza produit maison. Voilà. Nande Tokene, Aza Moutumo Boye. Donc, au fait, tournage école l'équité, à moi na maison. Voilà. Donc, Aza Yaya maison, Aza Ning Azawana. Donc, visibilité, comme sous les londes par rapport à Jérémy. Mais ceux qui ont monana, à monana na déjà. Na Tin, à monana na Simba, Libanda monana na Belvi TV. À monana déjà. Vous comprenez? Pour nous appeler Bimi de Nil part, tout le monde connaît, bah, il place ni Naouti. Tout le monde sait que Naouti na Belvi TV. Na yé na imposé, j'ai na ngai, il est là, oza. Vous comprenez? Mania, rapidement dans Koloba, Batou o baza pemeni na ngai, s'il arrivait un jour, makambo échangé, et que ça mutu mo na kati wana abimi perdant. C'est que azaki na motema ya malamu te. C'est ça. C'est que azalaki vrai te au fait. Parce que nga toko vanda na bureau na kekop na nga. On a appelé l'artiste Jérémy. Bango ba yebi o nyonso kota ka to kabolaka. To kabola ndenge moko te. Voilà. Na kozo $500 na vu $300 na tie. $100 na tie na mesa ba ndeko to kabola. Voyage soreye, voyage à Dubaï tango yaki. Mutu azaki souple to kendaki. Glody Ngandou que je salue aussi les réalisateurs patrons. Azaki souple. Aristide azaki wana azaki souple. To kende na bango. Katalea pas kindaki. Non, Katalea to kende Dubaï te. Katalea to kende Brazza, to ke Mwanda. Donc place oyo batielinga nombre limité te. Na kenda na batu na ngai. C'est ça. Et puis non to kenda voyage te na bi bon, là il hôtel bien, bolia bien, caché zate. Louvunu lokuta. Obanda na bapaya na bana ndako tout le monde azwa caché. Parce que place nga na outil ezara ko sa mabongo. Nga na yo changer makambo te. Na boyi bande ko banyonga. Omoni na ndenge tozalaki na kati ya Bela production. Mutu oyo a se retrouver teto o azo se retrouver te ata motema. Ata motema donc la personne de Bellevue n'a jamais eu de problème na batu. Au ni côté mbongo, côté et a bloqué yote. A opesa o espace na télévision. Voilà. Yonde sala makasi au beti mingete public et moni esepeli nao. C'est ça. Donc c'est un peu ça. Yango ninga pe na olandaka lokolo. Eza ko futa bato après tournage, eza la na landaka lokolo place kana outi. Voilà. Tant au bandi ko futa sika, jour mususu na futa bato katale o ngana bise biso bela no sa biso bana ndako. Lala nzala mutali bandali ya police la ndako na bimekeni. Muka beta liso na bino ke so na ki tourner kuna. C'est bon. Eza structure na ngana ezwa na bela na yenango. Yango pende na continuer nango. Même bano bazo na créer ba bloko mo boye na groupe ya ba rencontre kapo bana na pe bazo ramwe loko ya otsa na poche. Na créer. C'est ça. Na posa mutu nyonso a se retrouver na coin na ye. O amoni ki ye fote ka pilipili o sa théâtre ma cheme sana ya pilipili. Voilà. O amoni ngana zaki na bela mais na te ka popcorn na ngai balalu ba yebi. Ah bon? Na no débrouiller na ngana ba coin na ngana ba ndenge na ngai. Ouais. Na teka chasser na bichi. Lelo peut-être na bichi wana batala nga sous na miso mutando teka chasser te.
pour nzamba transformer ba yeba ku teke yem tando ya 5 ya côté ka sachet na bit c'est ça mais nazaki sikoyo ba yeba souster voilà Jérémy en tout cas photo to kende vraiment tout droit au but tout droit au but mais na point likambango Jérémy Chabani oh lelo donc soki mutu alalaki batie na TV mutu fala mukayeba oyo aza nani j'espère que vous sentir en yo moko mais bando bandi carrière na yo moko ndenge osali JS production est-ce que vous aurez ba félicitations ya ba yaya oyo kuti na kati ya théâtre ya buto soit ya ba place au ruta est-ce que vous aurez un message na bango ba félicitations to atana na boy en face ya ko féliciter que moi na nga na féliciter au okende liboso o sala musala bien déjà pour nous à clair lobi na tourné na mams na téléphone abenyinga to sur la dossier mon boy na bi c'est bon na côté sur na scène ah bon je suis athée to tourner na téléphone et là ça déjà qui nous a félicitations écoutez mania nana posa mutu nyonso tenda féliciter nga merci nana posa mutu nyonso tende andima ke Jérémy on sala bien nana posa wana te ba o ba féliciter nga ba ngwana ndi o nzamba timbelanga ba o ba féliciter nga te tant mieux nako vanda te elo mona kokaka koya ko sala émission te batu mo bo ba pesi ngai chance bandimi nga na ba télévision na bango na bandako na bango neka kozwa tamulai na kosaka bango po to kosaka ebele ba comédien so to fanya na ba émission vraiment kuna mona dingo kosa biso nzanga na bando kosa nazwa félicitation ya mutu nyonso te mais nazwa ba félicitation ya ba oyo bandima musala na nga nazwa félicitation déjà mutu aya na ngai na télévision mutu alaksanga na miso bato ba sepela na ngai nazala o naza c'est déjà Papé Lombe. Donc Papé Lombe a tchanga na télévision à Kin. OK. Na olobe la télévision à Poto, Bellevue. Celui déjà à 8 ans et comme langai qui non. Ah na la même pièce non qui mongongo neza bien apparemment tu travailles trop. Faut avoir repos, c'est bon. So déjà zoraton et obenganga ma chère. C'est bon déjà. Bon, j'ai pas dit que c'est ça, on a fait cet exemple. So déjà ça là c'est bon. Poso na mina bandota la tingani apesa nga félicitations kingani apesa nga de tom su o wana yimta content nga plus lelo za batu mususu o nga na ndo mona peza o nde ya nga o nde ya na nga o ser na nga mais yene mzatali selanga mandoki mais mutu mususu o na ko kipe kutu ye lelo o benga na gag te au compte au kaka loko aleki na ye au compte au kaka loko mwana na ye donc on a so félicitations bato bapesa nga félicitations. Voilà, on a posé question rapidement et tout sur la marambo est l'actualité. Tu vas aller au fan de la kaka marambo ya voyage à visa. Parce que y a un ande isa actualité au bas comédie ba ça nini ba yo sala. Et na o vana na o déjà 3 ans na poso. Na Robeta. Jérémy Chabani. Ouais. Yom do na minso yom do représenter ba comédie New York pour bo mema na poto. Pas sous les Kauka. Mais tous les bateaux tu as cité, tu yoki badalobi. Il y avait bon, na remémango et pas Jérémy. Babi sous les Kauka a provoqué voyage Oyo. Et puis à ce même jour il y a le 20, on a cassé actualité, il y a double Adidas Arena. Wana babi na yo. Pourquoi quand kaboté date wana il y a le 20 pour que double Adidas Arena. C'est arrivé na bango. Donc pour briller actualité, il y a ba Gaulois pour na concert na bango. Wana na ngena na zwa moi et yani par rapport ya motuna wana. Déjà ça fait très mal hein la communauté na biso et puis comme on a journaliste le roi Lalou abi les bateaux loba na cité. Donc yoko sali investigation par rapport à des bateaux loba yo mo mi lobeli ni pour autour nga artiste. Oyo qui les ont dit au sali investigation na yo. Pourquoi artiste? Pour analyser ni tant comédie et comme ko étouffé ma musique.
yoka za no clair obanda na président Phénomène, président Videloy, Mobikis, Mimi Kabongo, Ronsia, Aïda, Jérémy. Nani azana carnet mon costaud pour les papa Hervé. C'est tout un pété. Nini et la Tissibino na bateau baolo bana cité que c'est net to comme les 20 et Pexim sur les 21 toi assister à un concert à Papa Hervé. Gaulois c'est qui, Warrior c'est qui? Nous sommes tous des Congolais. Nabiso nyonso na nani akoki ko étouffer actualité mais attends. C'est rigolo là. À Bersabo moi na biso tous on a depuis ba vita imana la lumaleba. Et ça Jérémy Oganga ma chérie lelote. Et ça Jérémy Oganga maman na ngai lelote. Arrivé na ngana poto et étouffé événement munene le roi ya musique ya Papa Hervé. Pomni toloba. Arrivé à Mobiki sina poto et étouffé événement munene ya musique le roi ya Papa Hervé. Pensez-vous que Soulé Kaouka a oki ko ya rosale lo romo so na zaina posa ya ko étouffer événement de toloba. Après qu'on loue quand même jeune talent en musique amemi bango akena bango baki obeta babeta pe conseil mutu ako uta ko bina na ko yemba ayo seka soto chai date moko likambo ebanda kala tongeto kendo prester ngeza la le 30 mars et puis ngeza na salle otoza sikote na gymnase mete ngeza na salle mususu mbongo o sula futa na salle wana lokwa to respecter date par rapport à matanga et Jani Tilé no bazong c'est là état rien à voir. C'est comédie étouffée musique. On est où là? Étouffée musique et l'obani. So mutanga kende concert au kangi ko kende te. Mais attends. C'est ça la délégation bato ba okoma les 20, tous les 21, tous les 19. Nini la question que ba okena concert. Oh papa, on va ça les amis. On représentait la culture congolaise, n'est-ce pas? Tout ça, pourquoi? Si les gars ont bien vu ça, on les a boyés. Vous avez étouffé. Événement, moi, les 20, les 21, événement, moi, il y a les 30. On n'a rien à voir. Rien à voir. On ne va pas arriver à l'actualité. Ce qui est dit, que François, au long à 23h sur 22h, au cours à 6h, concert est à 6h. Ata bateau faut bien un concert ba yo yamba ba comédien à aéroport ba na temps on anda ko ba sukoli ba ke concert Après congolais n'y a pas ambiance. Rien à voir musique na théâtre, rien à voir. Rien à voir. Et puis na CVO ils en a Papa Hervé. Jérémy, Aïda, Mobikisi, ba vandi ba lobité, tout étouffé loko. Ah! Maleba, yo mona Soulé Kaouka, il a une tête, hein? Une tête. Banda to sala ba raconte nyo sunaye. Taka na mara neto etali F victime abeta na ngote. Abeta na bino makam na bino ba comédien. Elo ni etungisa côté na bino so moyen za to bongisa. Na mozala na ngwana. Ande sa bino te kingani ti. Et puis sokutu entre bino ba comédien azama ya kolobate ya bino. Alors ba bino ka bato bozawa ne pa na ye. Parce que même bino libanda nenya même bino ti na musique. Alors ceux qui savent nous attendre ba jeune pour la musique peut on a ba génération na biso le roi ba Gali ba Inosbi ba Gezma Wete. Alors ceux qui savent attendre ba Gezma Wete te mamoko pou. Et pas Papa Hervé. Non. Rien à voir. Biso ba misuso to ba vient na biso bazala mais pas Papa Hervé. Na grande sœur na tanga na Papa Hervé. Ata ye mon sœur yo kenga ko yebisa ngai communiquer. Et qu'on ça la matière, rien à voir. Bateau comme avant concert, pour moi on a concert parce qu'ils ont toujours contribué à l'évolution de la culture congolaise. Voilà. Jérémy Chabani, tous on a Kinshasa. Explique-nous un peu. Tout le monde a mamé les gars ébélés dans les réseaux sociaux. La délégation qui est dans le compte, il y a Papa Soulé Kaouka. Voilà. Et ça, gâteau chantilly. Et ça, vous avez caché la vidéo. Vous avez un contrat. Quand vous voyez comme à YouTube, tous en matière. Et comme à quelqu'un, mais même sur le spectacle, après, vous avez un après.
est-ce que vous avez servi de tout sauf de rien? Peut-être, excusez-moi, peut-être à choqué, peut-être un visa et bon, ça va être bébé. Bon, donc, comme vous avez caché. Est-ce que vous avez servi de tout? Vous avez YouTube, vous avez servi de tout. Expliquez-moi ça. Déjà kokende kotika la kozonga et dépendre na makambo za nango aya osala. Naza na plusieurs années na kata visa na ngawa. Naza ba long séjour na koloba. Naza ba long séjour et dépendre na ngai. Là je passe. Parce que par rapport à mamolo bien na ba caché oboyi na YouTube bozo matière, oboyi na YouTube bozo matière te. Parce que YouTube bolinga matière oboyi ndene. Et pas to voir kasi zela so yeye zela so yeye zela so ki yeye matière en so yeye mais rassurer bato ba big boy ba ke boza déjà très servi nazo kende na okende na ocho loba na loba na mania nga mukolo mwana madada na vai na kiti na visa te na yo kosa nga mukolo na 30 ans na ndam na yo kosa c'est impossible vous comprenez na muntu bango ba yebi na la visa Schengen masuka na Maroc. Un Marocain perdu en France. Un Français perdu au Maroc. Jérémy Chabani. Oui, aux autres qui ont presté en France. Mais à Kinshasa, beaucoup plus dans le Kinshasa. Vous avez des fans partout dans le monde, mais beaucoup plus dans le Kinshasa. Parce que ça arrive à deux fois retourner précisément dans le Bambo Mawana. Et ça l'a battu Moussous Oyo, Bayaka Kotala, parce qu'ils ont tourné. C'est cas, vidéo même il a versé mon analyse sur ta téléphone pour tourner. Ok. Au ticket libre fan, non, on est passager. C'est vraiment le pour un fan et puis un groupe. Vraiment tout ça qui pour un groupe deuxième tour ça pour un fan no balinga précisément la commune no bandal. OK, bandal bana bandal. Flechitra likolo bandal la joli mayala bandal faut banga ba respecter. Oui, son JB Piana, il y a Didier Massela donc bandal. Il a fallu pour aigle donc. Il y a balé qui bandal. Il y a makasi otiki la bana bandal ezati. Même na poto ba fan wana baza ba no vivre nga kana télévision na longwe kozala artiste na bangote même awa pende na tika ka e bagag o na tournaki na nzela ba nono na ngate no longwa pe kozala artiste na bangote donc na kepeka ko représenter peka lokumu ngo peka ya biso peka bandal ka te poti na lemba ba lukanga tina matete moi fami na matete non tina matete Lingwala, donc partout pas nous campagne. Donc c'est un peu ça, la tiki bagage, ou déjà la tournée. Les alliés bagage déjà là. Ouais, les alliés, c'est même notre tournée pas mal. Ok. On a tourné presque chaque jour pour stocker ça là. Ok. On a si maintenant la balle à l'anzalate. Ok. Voilà. Ok, peut faire ça, ça là c'est ici. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, je pense que toi, qui est vraiment mollo pour nous chinger. En tout cas, j'ai. Pas que les Kamakamuya. Voyage. Tu es un voyage. Jérémy Chabani a quitté à voyager en Ayam. Tu es au Capitaine. Nous devons même un bateau. Oh. Ah, mais ça va demander. Nabi Boy, Jérémy Chabani. Tout le monde qui n'a pas de Jani, tout le monde qui est. Tout le monde n'a pas de Jani, en tout cas, Oya qui pensa. Au même qui paie bateau. Mais na matanga na retenir que le moko qui est bien par rapport à l'interview bato bi basala na kanti. Olobi to ya kaka te to lobela kaka na prime. Mais tout à la bana est génétique. Le l'homme Jérémy Chabani oza na visa ya toto. Est-ce que tout s'attend à faire Jérémy Chabani après la prestation na yé oya kosala? Est-ce que on a pe na goût ya komona bana est jani? Je crois voilà pour tout famille Catalé à Wagolo Bango, qui déjà parmi le programme il faut donc jamais pour les caca parce que Andy Baza on a la facilité au monde à Andy on va musique la brine nazaki comédienne lokola biso les tous les comédiens donc as un collègue d'abord donc total là dans deux fonctions collègue pour faire mobali et puis moi si il y a la biso à l'accent sur nzela donc je ne manquerai pas au total là parce qu'il dit quelque chose
C'est ça la question, parce que moi, je coïncide, au début, que Zalaki n'a idée. Dans notre monde, on a vu, on a commis, quand on sait la vidéo, on a la bine dans le loba. On a bossé le monde dans le loba, la vidéo, on va aussi. Tu vas bon moment dans mon surprise. Voilà, moi question à Souka, on a dit que j'ai moi question à Souka, donc voilà, question à Souka, oh en tout cas Jérémy Chaban le répondre, on a mis ça m'a trop, et puis on a mis ça m'a trop. Les un rapport, on a dit comme tu vends les APK rapport là Jérémy, parce que tu vends Jérémy Chaban. Ni on se dit au Mananani, na Jérémy Chaban. Nga na nyana qui na question au répondre nga. On a baraté. Ça m'a trop. À chaque fois, la cri n'a pas comme ça. Ils ont succès. Oh, il y a mon touya, ils ont massif. Mais évitez Jérémy Chaban. Massif, wana. Ils ont libanga moko ya mutu. Bien, ils ont cri moko pour les mutu. Parce que tout le monde a awa dans les réseaux sociaux. Période moi il y a aucun ça va prison va bima qui yaki mais crime moi que ça c'est là va bima yaki massido ozui massido mais il dit Jérémy Chaban crime on a massido et ça tout le monde va voir que les jetons bien ça la créativité oyo par exemple la création nos oyo créa au senti tellement embellé aux réponses n'a rien cause à la plongée dans et massido n'a rien pas massido au senti embellé dans nini non naza ba fan mikolo il ne faut pas comprendre l'eau ni n'engalo. Au lobby dans les réseaux sociaux, période d'organisation. Nani akanisa kinani. Parce que mon n'est pas de relation à mourir à bakota qui va prison. Mais pour bimana on l'a bimi, babela qui massido, to l'action to bimi. On est banani bakota prison tant babimi, babi massido to la question. Et là mon a une vidéo où va poser la question à Moura. Massido va poser la question. Massido na tout nio par rapport créativité, mon colo création. Non, Moura n'a pas dit, Moura aloba été au moins on a qui maman na yo. Non, Moura aloba été que chaque fois création. Massido Jérémy aloba kangayo na bimi. Bon Massido na nzela da binani, Jérémy ba mo be mo Massido pour ton information. Ouais, mais toi tu as parlé de Massido. Toi tu as parlé de Massido. Moura a mis prison. Il y a moi qui créé à Jérémy. Il faut aller poser la question à Moura. Nga Massido o nga na camarade nanga copine nanga na Sisilo. Azaka na kati ya village Batou, c'est pas camarade nanga Vanessa. Tellement lambela biso so toke ko tourner kuna. Je crois bon mon a tournage nanga na village Batou, Bataliaka et on dirait moi fête. Place au wapi na sala ki mambu ya remise à ma GBG. Voilà. Donc mutala melanga kuna comme on Massido. Parce que d'habitude les essais de tourner na benga Massido. Et comme kotanga. Tu sais mania nga perique nao eza bien tissé, ba tu as bien eza kitoko. Mais so na jouer na yo. Na lingna bimisa mo mabe na nzela maloba na bimisa mo mabe. OK. En regardant Katalia, c'est une belle femme noire. Et ma belle Katalia fingama. C'est une très belle femme noire. Mais son finga eza ba tunsu basilika. Je peux na autre chose iPhone o ba saleli ba iPhone o mutabini na mobali ya batuka pona iPhone. Nga na suka iPhone wana. Na bi iPhone no na la lisango na la police. Na créé j'ai na ngaka na iPhone o salama salama. Natali komo ya Sido. Pona nga komo wana ya Sido et maloko injire ya comédie. OK. Pona nga. Lelo yo tout nanga par rapport au ba moura baloba ki jour ba maman mo ba katenga tournage. Massido mo na sani. Donc comme si on a de la marcato. Place to foot la gane comme so ka to bi manande ko na Massido. Na obenga nani Massido na théâtre. OK. Nani au fond avec Massido. Voilà. Je vais pas retenir la mot déjà non. Ma fan nanga ba retenir ba Massido Nancy Sido te. Ma fan nanga ba retenir ki Massido izaka ndena lobaka. Mama nanga. Mama nanga. OK. Mona biso na mali de gloire. Na lati lunette de gloire. Debi ki nyonso les aba élément oyo et ça la artiste na bango Jérémy Chaban. OK. Chaban donc ils ont la souka déjà, parce que bazar ba luto bazar le vite fait quand comment ba loba, ba pile 4 déjà. Nana, t'es 4 t'es eu que 6 de plus. Tu vas pile ba charge mon qui là déjà. Mais il t'a manqué à la tournage, to 4 tournage. Voilà, Jérémy Chaban. Massido. On est là dans la télévision, au loba crino ya boy. Mama nanga. La tchéna na YouTube, aux oies moi pas si là. Si la distance de panza maman.
question est là, c'est que ma crignon so ya sima, les marcheurs et nous t'en wapi. Ma crignon so ça n'a pas nande ozo o brevi na kit sur l'autre de Saboy. Tu fais allusion à quoi? On a communication comment tu ma crignon est calé na sima. Omoni ata crignon to ba mama na ngai nazo yango e pa ebika. Voilà. Mais ebima ngai na pièce moko na joueur na Belleville. Mutu orientaka yango ezaka Belleville. OK. Orientaka yango tepo à chaque fois dans nos anapos on bimisa cri na zonga epa na ye. Orientaka yango apenga mayele. Donc c'est-à-dire prochainement ce cri nous soyez yeba na créer yango. Et ça na ngoka ne bobenga ba maman ma chérie otala ako là c'est quoi étant comédien. Na bima charro. Mais les gens disent qu'il y a des Maria Toumba et Zwango et pas Maria Toumba. T'es Maria Toumba benga ba ma chérie mon frère. Ma chérie mon frère. Ah. Benga mais n'empêche aza comédienne et aza tiktokeuse, aza peu congolaise. À cause s'appelle le mot c'est intéressant. Donc hier a benga ka bateau to yebi, a benga yo ma chérie mon frère. So il boit des fois à critiquer au fait. Ngai na zuije ezala mania ezala lou no bengo macharu major ozala mwasi ozala mobali no bengo macharu no bengo bébé. Donc nous écoute ya mamboana. Voilà, merci Jérémy. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Eloko luka lelo na mokili oswili bala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili oswili bala sina nguya na ye. Yeah.
nayebi te siko jour kolonzo mbongo ekomi bwengeli awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka lobi tina yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezalango likambo ya mbongo ye moko. ce n'est pas possible. Nada, monde mungi na fimbo napesi yo awa opiso tunu na bataza telefone biso baefuta biso mbongo na nzela kakambaka yo temenenga mbongo ya mwasi yo na mamindeko yoyokoyabayakasi bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambovu yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kazinjo akemba okotie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka yama mini tokei yozani kosila yuda ye yoni banga na talo yozani kosila yuda ye yoni banga na talo na bonzeli yo motema na ngai ye yaya yesu we na bonzeli yo motema na ngai yaya lokola abele abonzaki mbeka epa ya papa na yembeli yo libanga na dawidi yeyeyeyeyeye oyo salelinga ezomodana. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore ekomi ya sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya nde toyokaka ba exemple à suivre cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non yaya s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.